Parce qu'on n'est pas venu ici pour un festival Yabatou. Ça ne regarde pas le festival. On est là, on voit que ce sont nos frères nigériens, qui ont leur concert. On respecte, salut, on vous aime beaucoup. Soit on balai au bêta. Donc on n'a pas dit la vérité. Filmez mon âme. Patrick Chibango, oui. populaire, Bokondia Bakondia, Tozalia, on a tous les taxis. Joujou, Tozalia, Bosalaki na lettre nan de Konabiso, de Konabiso d'Allemagne. Aigle. Merci de travail Bosalaki. Oui. Mais na serango que dans l'église na bango basali public Moïse Ngege a Rosala. Tout le monde a place ni Moïse wala soki mbiye akokote là, soki akobete la wak. Ils allaient interdit boyoka interdit bokoki kobeta te awa tita mukabila kokende. Soki kabila kete muto kobeta awa azati. Donc tozalawa tovandawa et tota ingeta. Merci Patrick Chibango. Tozalawa l'air est grave. L'air est grave. Voilà, ingeta. Peuple congolais, bino bomoko botala bino moko mosali ya Nzambe avec dispositif ya police au moins alukaba Angelu baya kokengela ye mosali ya Nzambe akomi kosenga bato ya mokili bakengela ye botala ezolakisa deya na tiri ya Moïse Mbiye parce que un homme de Dieu a prêché place makelele ezate amemaka kimia botala ba policier comment ba ko protéger Moïse Mbiye ça veut dire c'est un homme charnel mutu ya mokili tolobi boye peuple congolais bandeko boya ebele Moïse Mbiye awa bandeko na biso toza na tour et taxi bo poussa na ka déjà toza na tour et taxi boya ebele na chaleur oyo Moïse Mbiye alingi ka lobisa biso akobeta te Moïse Mbiye akobeta te. Donc bandeko na biso totika toujours connecté toza awa que église oyo bakobeta te aujourd'hui on va ici le premier parti à l'église, c'est pour la jeunesse de demain qui va construire. Peuple congolais, biso tolobi, oh eza escroquerie spirituelle to kondimango jamais. Eza escroquerie spirituelle. Bino moko botala, un homme de Dieu protégé par les policiers. Ça veut dire il est devenu un homme charnel, il n'est plus spirituel. Un homme de Dieu doit être protégé par les anges. Botala Moïse Mbiye. Donc on a une solution, on a trouvé pour un peuple. Oh économie la mabe, oya salaka. Bazui ba policier. Ça veut dire biso tolobi boye, Moïse Mbiye akobeta te. Soki ameki kobeta awa, je pense que ebele baza na kati kuna bakoko awa. Parce que tokondima tokota ba prison. Donc soki bolingi bo beta, bolongola biso Moïse Mbiye, c'est simple. Donc nous sommes là pour Moïse Mbiye. Hein? Peuple congolais, tout ça, c'est la vie, nos chers compatriotes, nous sommes là. Peuple congolais, awa Moïse Mbiye akobeta te, botala dispositif ya mbila, yangoyo, bosala, zela na basola. Monsieur Bouboul, c'est simple. Il y a des gens, il y aura la catastrophe ici. Monsieur Bouboul, il y a des gens qui veulent prier normalement. On ne peut pas les empêcher. C'est simple de dire Moïse Mbiye de rester chez lui, de dormir à l'hôtel, de laisser les autres les prier. Mais s'il veut Moïse Mbiye participer ici, en tout cas, non, c'est là. Ce n'est pas la première fois qu'il nous arrête. Ils vont fermer la porte ici devant, mais nous sommes dehors. Ici, même à l'intérieur, on va travailler. Peuple congolais, boya ebele, Moïse Mbiye akobeta awa te. Botala moto mosali ya Nzambe, botala mosambi ya Nzambe, botala ba policier oyo baye kokengela Moïse Mbiye.
mpona koya kodistraire peuple congolais. On a dit que l'esclavagisme est rwandais, homme de distraction, homme satanique, homme de Satan, pasteur à l'Okuta, les aventuriers. Ils sont en train de vendre la parole de Dieu 80 €. Les aventuriers. En tout cas, aujourd'hui, Moïse Mbie ne va pas jouer ici. Nous sommes prêts de nous arrêter, mais Moïse Mbie est ici. En tout cas, c'est faux ça. Savez-vous comment l'homme noir, peuple congolais, Bandolabiso, boya botala ba combattant baza awa libanda. En tout cas, ce qu'on a dit aux amants en boka, pousanaka déjà, pour awa il faut tout défendre ma belle. Moïse Mbile na bango tout na ba oyo muku na boye bike na Patrice Mongo bango tout ba comme oli mbongo pour na ko disciple peuple congolais. En tout cas, boya ebele en tout cas pasteur Bobo. Tina pasteur Bobo aye mosali azambe aye na côté la biso. Yaza na kawa na tie. Pasteur Bobo yoyo. Merci à toi, pasteur Bobo, la présence. Hein? Bon, Moutamaïl et la biso à combat. Mais comme le festival nigérien, il y a à Bengsi Bakebele, nous avons battu Manassimaba. C'était juste pour nous troubler. Et c'est juste pour la semaine de connexion que nous sommes des hommes de paix. Tu vois, pour la Kimia, tu vois, plutôt l'accès que normalement, sur la mousse. Quand on a vu le mouvement nigérien, donc comprenez qu'à Zubilon, le mouvement, nous sommes habillés et on veut vous embrouiller, tout ça, on a conflit Pamba. Voilà. Là, on va Nigeria, tout le monde est peuple congolais, un vrai combattant à qui m'a la police. Un vrai combattant à qui m'a la police. Tu vas en passer là dans le monde. Police a là pour surveiller, entrer dans le bango pour la vacances, si vous êtes combattant, vous êtes à la Kati. On n'a rien à foutre, vous êtes à la Kati. Vous êtes à Totelemi pour l'ambille. Et là, on a un obélé là. Ils ont côté. Ils ont barré. Ok, ça va. Voilà. Et là, on a un obélé là. Bateau, vous allez dans Bandaku. Boya awa la tour et taxi, biso tozali déjà awa. Moïse Mbie a robeta te. Même balobi da festival, yé a robata podium te. Awa. Total la place yé. A côté là. Et donc tozali awa, totika la awa. Ti makamula bango yo egosi là. Tout le monde la place Moïse Mbie a robata podium. Ah mais ça interdit. Interdit musique Kofi Ameki akutani nango nde Moïse Mbie. Bon robeta la nouveau pasteur Nabino. Pasteur Nabino a mboka na maboko ya Jésus alobi Yesu yakato régner na basassin ya Shebeya yaka da pesi okiti. Peuple congolais bozomona. Toyebisi bino ke awa ça va chauffer. En tout cas nazako yebisa bino na quel suko solana chef à police. Il faut tout en tout cas Moïse Mbie awa arobeta te bon moi na ok les suko solana chef à police pour vous dire que en tout cas tokotiki la bango tante bango soki bakanisi biso to basi na bango ba pasteur aventurier les pasteurs escrocs ils arrivent même pas à guérir un malade au Congo ils viennent ici pour nous troubler. Il y a beaucoup de malades au Congo ils arrivent même pas à les guérir. Monsieur Bouboul ça va monsieur Kalonji il fait chaud le monsieur ça va. On va lui demander. On va rester là. Non, pour nous, c'est simple. Monsieur, c'est simple de dire ces mots, monsieur, parce que, en tout cas, on ne va pas accepter ce monsieur. C'est simple de dire seulement Moïse Mbie de rester chez lui. Les restes, nous sommes des chrétiens aussi, mais lui, il ne va pas chanter ici. C'est à vous maintenant de trouver une solution pour ce monsieur. Si vous, c'est un site privé ici, moi j'ai rien à dire. Mais c'est privé, nous aussi, on va consommer. Hein. Il y a les boissons. D'ailleurs, tu peux me donner 20 €, je peux me consommer. Mais c'est vous. Tu peux me dépanner parce que là-bas, les coca, c'est 2,50 €. Nous sommes à 10 là. Tu me donnes un peu 25 € là. Mais c'est Kalonji. Mais c'est Kalonji. mais vous, les Noirs, qui ne sont pas là, qui n'aiment même pas la vie, vous croyez que la main ne veut pas l'homme noir, quand est-ce que tu vas te réveiller? Pensez pas tes ancêtres qui ont accepté la Bible par la violence. On vous a banni par la cause de la Bible. Merci. Et les logo, il là.
Mes chers compatriotes, Bisso Congolais conscient averti, vous allez toujours debout. Nous sommes là pour nous veiller, pour garder temple. Donc c'est-à-dire que le message cancer, il y a Avatar Wana, Gegembi et Ezali annulé. Donc la minute où il y a rassemblement, il y a résistance. Mais Batobaya. Boya et Belé na tour et taxi. Boya mbila ye mbila zona tabateni ba gilet na bango toza ko s'affronter. Yango to seki na bino ba diaspora boya awa to lobaki na bino mettre na commander so tozo benga bino tozo mobiliser bino bozo comprendre loko mokote tozo ebisa bino ke bande kuna biso boya to sana résistance awa na kata tour et taxi. Donc biso to ali awa mbila tabaye 10 000 camions to bange loko mokote mais congolais moko mekotia makolo na concert te congolais moko mekotia te parce que to kotiela bino même ba gaz na kati kuna po comprendre congolais oya komeka kotia awa akokutana na yango tozolo bana bino ba congolais bo faire attention na bitumbo tozobunda bitumbo eza ya Patrick Chibangu te ya commander sote ya Jacques te ya bande ko tout eza ya biso nyonso soki tolobi likambo tosala appel tomonaka bino neti bozogi nsima botie biso liboso me makambo ezali ya biso nyonso toza ebele awa so balobaki fete awa bolingai botondama masanga bozomela tosengi na bino tu boya bozala awa boya awa tozozela bino tozali awa tozokontinue life eti bokotondama awa c'est ça commandé so. Merci mingi peuple congolais. Chaleur pesa wa makasi vraiment chaleur ezali. Ase bobo zala kaka. Chaleur eza makasi bo comprendre. Mingongo pe komi okende mais toyi awa pona Abi jouera. Toza la biso. Vous voulez dire qu'il jouera. Toza la biso. Donc ça la benga batu. Ouais, mais donc on pense à ce que c'est ça ngeni oui, bah bisinga si vous voulez moi vous voulez comme ça nga sikoge. Na biso que vous tu fais le nécessaire que pour qu'il joue pas. Alors nga que non, il jouera. On est là. Voilà. Donc bon vous mona ke soit disant mosali en Zambé tellement assez aller mbongo abato a producteur assez aller mbongo abato a producteur pona ye a monique assez aller mbongo abato a producteur pona webse ke to websa kabino ke baza ba commerçant bino moko bo monique aza ko insister à beta ka pour assez aller mbongo ya producteur donc tozo senge pa la bino peuple congolais boya ebele toza na tour et taxi boya ebele boya ebele papa omoni naobi hein naobi hein tibangu biso nyonso soki topusa totiaka makelele bakobloke yango me nde tozokende boye soki topusa totiaka makelele wana tosi tomoni aosala eloko te peuple congolais bino moko bomona botala koma Moïse Mbie boa beta esengeli ba policier baya ebele bino moko zela na lakisa bino bomona bakare ya mbila yango wana bozomona bango wana bakomi olata po baya kobengana biso mais biso tolobi botala bino moko wana bakomi kolata po Moïse Mbie aya kobeta peuple congolais bino bolinga oyoka te tobisaki bino boya ebele botala bino moko komana chaleur oyo bato oyo ya bambila baza kolata siko po baya ko repousser biso mais diaspora congolaise tozo comprendre bino te tango bazo benga bino boya ebele ozo ebele te donc ndenge za boye tozo yebisa bino ke peuple congolais ezali oyo ezali bosala eza
makambo moko ya soni eza ya soni eza ya soni donc c'est ça donc bango bapolisier bazoya mpo barepouse biso donc tozosenga epa na bino bato bana bandako bazopuseka bato bakokanga motu te omoni peuple congolais toyebisaki bino ke bino moko botala mosali ya nzambe oyo aza kobeta concert ya désordre bokomona bapolisier donc congolais okipe toyanga r eza epele congolais ya motu te donc bino moko botala mbila alingi arepousse biso alongola biso na site place tozali mais boya ebele toya ebele mais nao comprendre bino peuple congolais te makambo ya buzoba bozaka ebele mais boya makambo ya mboka boza kobombana boya ebele bandeko na biso soki bomoni tozoloba biso mingi te tellement chaleur eleki makasi pema donc ekomi mokuse chaleur eleki makasi faut comprendre o homme de Dieu homme ya satana alingi obeta concert ya désordre comprendre boya ebele bafourgon ya bapolice belge ebele ekobangisa bino wayambo to tokolemba to bia tokokima tomesana na prison tokobanga eloko moko te toyali awa bacongolais fe basigne kiresponsabilité ya dese ya congo ntango tozoloba na bango kasa neti tolekaka mpo tosala théâtre tozali bango moko bamoni lelo réalité ya film oyo bazali awa tobi Dieu merci oyo mpe bazolanda biso baya bazwa bamétro bazwa bavoiture baya awa na tour taxi to résiste contre eloko oyo ya Moïse ndi ekiki bato oyo bazomaloba wayambo oyo bolingaka wayambo bolobaka oyo peuple ya ndenge boyakalisa bango peuple ya ndenge nini nzambe na ngai loba estce makambo tolobaka te peuple ayokaka quelle sorte ya peuple yango tozolobaka biso tozali awa biso na bato bakozala banigéria baya na bango mais oyebi ke congolais avanda na kati ya ndako boya ebele bandeko na biso congolais avanda na kati ya ndako tona besoin bapatriote baya totelema na bango bakosala mpiaka lelo donc chaleur eza makasi vraiment compatriote tomoni awa tozali na poto lelo soki na 38 degré mais c'est grave chaleur moko eza blague te komanda eso yebisa bana mboka tokobanga te mpo olateli biso eloko ya Zaïre un père c'est-à-dire que makide kotanga donc ngai naza mwana kuna donc ngai mambo barépublique wana démocratique ngai naza nango te biso toaba na Zaïre peuple congolais biso toye kosala devoir na biso tolobi baoyo boza na bandako boza na temps ya koya parce que babato ti 17h 18h bakolinga babeta boya ebele bandeko na biso en tout cas to bloqué concert ya Moïse Mbie s'il vous plaît boya ebele donc pema ekomi mwa mokuse chaleur en tout cas chaleur en tout cas oza congolaise zonga ndako mobule kobima kuna botala bino moko à la maison mais apparemment ça va être annulé parce que les Congolais conscients ne veulent pas de ces le peuple congolais. Tu vois la police est là, il y aura des désordres là. Lui, il invoque un démon qui s'appelle Bégué dans ses chansons. Oh, peuple congolais, Botala. Botala. Il travaille pour un gouvernement qui tue les femmes. Au Congo, c'est nous, on viole plus de 48 femmes par heure. Plus de 1150 femmes violées par mois. Lui est en collaboration. C'est ça, peuple congolais, pour comprendre. Voilà pourquoi donc c'est pas la peine. Il ne rentrera pas.
Chalet. Oh là là. Chalet, le blague était. Voilà la discussion. Pour comprendre commandé Somo et l'équipe Makasi Mazali wana soda ya piko peuple congolais tozali awa makambo toyebisaki bino mbula na mbula toza ko expliquer bino que Moïse Gege azwi mbongo ya gouvernement ya ndeko na ye Félix Tshilolo alias Tshikololo le corbeau rénal peuple congolais bozwa conscient na makambo tozobisa bino ba congolais bolingaka ka tolobaka mpona elenge ya koloba te bolingaka te mpo tolekaka bobetelaka biso maboko toyali awa biso lelo tokokende baprison bakokanga biso tokende na bagarde à vie lelo me bino bokotikala na ndako ntango tozoloba na bino ke bandeko na biso bosimeki responsabilité ya bitumbo tozobunda bozozwa ngo liseki ebele bazozwa ngo théâtre de chez nous me boyebake biso tozali awa. Nous sommes déterminés, tous à la mobilisation, na bande tout au bazali banda, bako kakuya awa mbangu mbangu, pour na to résister contre musique oyo ya salité, ya gege kwa ya zali congolais. Ba congolais boza partout bozo landa biso moto azali congolais ame kotia makolo na watepo ba boka ba gaz la lacrymogène lelo na kati kuna e koyinda yebisa sur de kuna zalaka na ba asthme ba makabebele akokutana nango lelo yango moni toleki awa toyebisa bino ke tozali awa déterminé na pesa ya Edi Bolombo aloba Edi Bolombo. Peuple congolais, bonjour. Nous ne lâchons pas prise. On ne lâche pas prise. On est là pour défendre l'honneur du peuple congolais, l'honneur du pays, la RDC. Oyo toza olukato kangola na mokolo ya lobi dimanche, mais bato oyo balingo faire distraire bato awa na kati ya diaspora mutu nokola Moïse Mbiye Gege tolobela ki yetu pekisa ki yetu soldat na bambila ba extirper mais to monique a passé ba message sous coulisses la ba église et tout ça la ba église à Jérusalem et que akobeta azako insister ka ya kobeta musique na yao mais tozali awa ataki ba bundeli to bundala bango tina suka akobeta musique awa te bokanga bana na bino bokanga pasi na bino bokanga bandeko na bino baya awa te po ekoyinda awa ekoyinda oya belaka asthme oya belaka suki cardiaque oya belaka suki nini. Ce n'est pas la peine de retirer makolo awa parce que tokotika bino te tokotika bango te hein bino bolingo sambela bato basambela ba démon olebo sambela nzambe ya solo pona kokangola mboka wana. Voilà Edi Bolombo greffe international la peuple mokonzi na zoki mo parole pona koloba awa hein boya nde pelé ba combattant toza muke boya epelé boya epelé toza ko zela bino parce que